Joseph Kabila na José Makila à l'époque. Matata Pogno, premier ministre. José Makila, ministre de transport. 555 millions de dollars. Yo! Makila! Batsawana pour basa l'aéroport en June. Babimisa ba photo, babimisa nyonso market tout. Bazwa bango bazala kaso babimisi ka projet babimisi mbongo bazwi mbongo batie na poche. Photo. Tina lelo aéroport ezalaka te. Mbongo balia. Sikoyo batu nyonso oyo basali ba détournement wana. Peuple congolais telemi la bango. Lelo yo président a signé contrat mususu na Turquie. Ba Turquie ba laisse l'aéroport eleki l'aéroport nyonso ya Afrique. Faut être à la première en Afrique. Donc les gens la bazo bandela kotonga yango ya sika. Ekolega ya Éthiopie, ekolega ya Kenya, ekolega ya Afrique du Sud. Jusqu'au pays wana. Bate 1 milliard 300 millions de dollars. Pas bien. Bazo tonga ngo lokola ya Istanbul. Aéroport na bango ya Turquie. Même aéroport à Turquie, même aéroport bazo sala awa na Njini. Eza masolo te ndoto te. Nazo bisabino makambo ezo salema na mandat oyo. Na ina beta certaine eloko moko lobby général à la police a déploré dérapage indiscipline ya ba autorité congolaise na makambo etali banzela. Commandant à la police ya ville à Kinshasa a réclamé indiscipline ya ba autorité na makambo etali nzela. Sanctionner bango. Moni. Général, voilà les affordinalités. Il y a beaucoup de moi si par exemple, il y a général Moro ya FARDC. A vu deuxième bande. Discipline les actes. C'est le général Salani. Vous avez makamango. Baki mususu bazawana osomona kaka azika mutuka na ye asombi azu vitre noire ate noire. Asombi ba jet de lumière bateka pa ba chinois. Ba gyrophare azu ate liboso asombi nani wana esala makelele kru 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 ate wana mituka soko fandika atana epana biso na lukusa na bel o banaka kru 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 nyonso bakare zo ba te nani aza nani eba infiltré ba ko côté la police ils allaient veiller. La roulage vous allez veiller. Général à la police lobby a déclaré qu'il y a un azep sabino vrai. Baké kotika mwana ya général na classe. Est-ce que y a mwana général, aza général hein? Mwana simple mwana. Mwana ministre, aza ministre. Mais moi le ministre baké kotika na classe, baké zo na classe. Bazo pelisa ba jet de lumière. Gyrophare. Le moi l'Anzela, va l'examen la ministre. Ah! Ok, Newa. La Zulu est un exemple typique, vrai et salement. Na bête la bino pédali Kambouana. En Afrique du Sud, à l'époque, Thabo Mbeki, président de la République. Oh, Jacob Zuma remplaçaka. Thabo Mbeki azalaki na conseil des ministres. Et ça, une fois comme a déjà calaté, ministre de l'économie a été en retard. Ayebi si chauffeur na que naza en retard, il faut na côté avant président de la République à côté na bureau, na réunion. Yo sala effort comme avant, accélérer. Sur Afrique du Sud, baza ba norme. Et ça la place monsieur Sezali, batambola kana 30 à l'heure. Place monsieur batambola 50 à l'heure. Place monsieur batambola 70 à l'heure. Mais chauffeur ministre wana yazo zwa ba place à 30 à l'heure azo neta ba 60 ba 40 azo mata lokola bazala ba caméra de surveillance na bango
bamoni déjà la télévision na bango na centrale que mutuka oyo que ne mbangu bonene zo déborder ba place oyo ya ba 30 ya zone ya ba 60 ba bengi liboso ba lobi bokanga mutuka wana car zo bo ata bo barrière liboso pas telema tia mpanzi ba tia mpanzi oh monsieur est-ce que yé ngo zo tambola ozanani ote na zo ne ministre azana retard zo kinde na réunion azo kende réunion yango zo kende tambola boye wapi ministre akiti vitre à se présenter ba pese oyaye kokaki na ye ba bise monsieur le ministre na yo na batu mususu nani azana habilité ya ko respecter mibeko ngai ministre le beza ngai eza yo mais siko oyo sali otesi mibeko totesi mibeko te mutazo tuna ministre bengo caporal police routière oh non en tout cas nous avons un retard nous avons rapide pour président Zokota déjà en conseil nous avons fait côté avant jamais président Zokota liboso na ngai abime ata bongo tu fallait le mois avant pour na nini le mois retard o bana kobuka mibeko ya nzela alors tokangi mutuka nazam sabino réalité bakanga mutuka ya ministre bazwa ministre bataille na mutuka la police bakaya kotika ina réunion est-ce qu'Afrique du Sud amoka ba noir te ebongo na Congo ele ozo boma biso kaka yango wana RDC mutu to alingi kanga danger kibongai sala pe musala oko kate yango bamoni projet na ibisa bino na zakalango eza na article moko ya changement de mentalité wana eza nango eloko moko ya pasi te mais bato musu bakomona yango pasi bato bamesala impunité bapesa mobeko awa ke bamona te baplaque bache mutuka yo ozwa plaque ofinika ozwi mutuka otiango noir mutu azoya boye na roulage nani azoyeba te mutuka oyo eza ya nani ozo compliquer mokili ozo loko te amanda oyo oza na bino ozomona tala ba laisser passer mutuka te comment laisser passer laisser passer bato musu bakoma na système aza na sécurité mamba nazwi ngondo atia liboso Motorola olobaki akocontinue abimi wana comme le plus vieux rodage ya bureau d'âge avec deux jeunes premiers moko ya 27 ans moko ya 28 ans donc baza wana bazo gérer na papa Mboso basalaki comité ti ba organiser ba élection ya assemblée nationale en tout cas makambe okindi malamu bon mutaye la bino ba polémique te pona makambe tali ba makamba ba camere lobi alobaki ke azani candidat na poste ya assemblée nationale azani candidat na primature donc alongoli bato ba rimer wana ba biloko nyonso bato bazana ngo mais toyebi ke en politique nyonso eza rapport de force toyebi ke eza nango ba stratégie ata koloba ne boye mais na sa mutema bayebi ba agenda caché na bango oyo baza nango parce que na monde ya politique ya monde d'intérêt selon bango baye na politique na ndenge ya ba intérêt mais ngana yo to sala la politique ya intérêt général ya peuple IDPS c'est vivant to sala ka politique le preuve année depuis to bandi bitumba ya mboka oyo ngana yo to zwana no eloko te mais so tali ebele bangindi bakoma kaka mona bana ba jeep mona ba tongi banda kwa milai mais ngala bakolo bitumba ngana to sala ka boye le preuve année que yango wana ezola kisake biso na bango to za ndenge moko te IDPS viva to za na bonne nouvelle pona infrastructure ya mboka na biso ebele ba yebite yango bozo mona ke fachi turoyo akosala makamba minene boyebaki contrat chinois oyo Joseph Kabila asignaka na ba entreprise chinois
vraiment président autaki konile contrat wana bazalaki na ba discussion bomoni président kindaka voir même la Chine bazalaki na ba discussion makasi ba renégocier yango tant ba renégocier yango na minute yo lobby ezalaki le 29 janvier 2024 lobby penza contrat esiname siko ya propre nango Chine andimi kopesa mbongo 6 milliards de dollars chaque année neti année oyo azo verser 650 millions de dollars pour na infrastructure banzela ba désenclaver ba province tomoni tozala ba turc bazo sala musala mais ba chinois ceux qui bomoni Cameroun bato batongi banzela eza ba chinois Brazzaville sont des chinois Angola sont des chinois donc na minute oyo na infrastructure surtout makambetali banzela eza nde ba chinois ba premier ça dépend ya qualité ya ba moyen to sali na bango contrat tozo gagner na bango bazo gagner 60% biso tozo gagner 40%. Donc ezali coopération gagnant. Pourquoi? Parce que misu ba komi tout na ndenge nini balabaki gagnant c'est-à-dire 50-50 non. Mais na kotala na minute oyo les engins eza ya bango, mbongo eza ya bango, biloko nyonso eza ya bango. Biso tozo sala bango coopération échange ya minerai. Il ne peut vivre. Minerai ngo ce qui peut être le minerai la biso et kende bongo te. Ngala yo to bénéficier la ngote. Il ne peut vivre. To bénéficier la ngote. Botika contrat bango baye bazo sala la biso banzela. Ceux qui basali nzela ko banda mwanda ti Lubumbashi, ti Goma, ti Équateur. Il ne peut vivre. Total la net bande ko na biso na Équateur koto. Baba liniere bomaka batu mikolo nyonso. Lelo soki infrastructure salemi nzela penesami ko banda ti basankusu. Nzela pena mutuka ti mbandaka. Même Kasai awa ba ilebo oyo eza na nzela mutuka te. So bokoti okoti boye na mutuka okende ilebo oko regretter. Eza musika te mais ekomaka musika boko ça fait une semaine en nzela. Lelo yo infrastructure ezo banda ministre infrastructure lobi ba signaki partenariat na IGF. Il de pèse viva. IGF ne azawana permanent pour na rolandela makambu tout ndenge koleka. Cette fois-ci aux astuces le kola ezalaki kalaté. Ya touro ya balobi ke bazo sala 20 km. Non, il y a 20 km et demi. Basali, zela pe salemi bomoni yango. Parce que le président le baki bien tokozon asuna berere di passé. Vraiment eza langage moko kitoko makasi. Na lingina le baboye na pasteur Godin Poyi. Asa déjà élu député national. Je demande et pas à pasteur Godin Poyi atika makambu ya assemblée provinciale parce que basengi bango nyonso oyo baza ba député ezala ba ministre ba démissionner des ordres de Selemana gouvernement provincial biso ba combattant to gagner le côté il ne peut vivre to liaka elo côté Ngobila sali 5 ans awa nana zuelo ka ngobila wa. Il ne peut vivre. Je kokwa sali 5 ans nana zuelo ka ngobila je kokwa wa. Mutu moko ali elo ka je kokwa awa azate. Mais ba réhabiliter gentili ngobila ba pekanyo sende ya ba combattant et même charge. Combattant, Bakamba Boy, Basangi Sengobila, combattant, en tout cas, président, nous sommes président Salini. Nous allons mettre en garde entourage à chef de l'État, président de la République, Aza camarade Nabinoté. Même Tango Bozala qui va master à l'époque Wana. Aujourd'hui, il est chef de l'État. Azo mérité par respect. Bosala Kabamakambu Nabino en dehors ya chef de l'État. Bokosala ba bêtise kuna nous demandons l'implication du chef de l'État.
bomonaki baninga ya chef de l'état d'investiture bomonaki bango bayaki président ya Afrique du Sud muninga ya Faci ye wana président ya Angola muninga ya Faci ye wana mais yo soki ozalaki camarade ya président tango président azalaki simple mutu lokola yo wana époque wana ata boza na bonne relation tu devais avoir beaucoup de respect na chef de l'état parce que bino misusu boyebi valeur nango te botuna bacombattant po Faci akoma place wana botuna sacrifice tozalaka na zuwa makambo wana bakosakana te UDPS viva méchant tozalaka na zuwa ya likambo wana bato mosusu tomonaka bazosakana na pouvoir na biso esalaka nga passe nayeba su une fois Etienne Tshisekedi wa Mulumba après avoir prêté serment papa abenga biso tokende ozwa toketike na palais de la nation Tshisekedi alobi boya kozwa ngai bokende tika ngai na banda musala obundana ya bitumba UDPS viva Kabila lobi muto lokola lobi boye donc eza royinda Ville Mobimba papa lobi azobima biso misusu mikolo wana batongo etanisela biso na bohôpital Ville Mobimba UDPS viva po nyonso oloba te alors ntango pouvoir wana ezwami eza pouvoir ya sacrifice pouvoir wana ezosenga fo esala mosala na ndenge elongo bani peuple a se retrouver alors bino oyo bozolinga bonuire pouvoir oyo en tout cas bokokutana na Etienne Tshisekedi na bakombata na nzela na bino UDPS viva président aza na vision moko na zebisa bino bandeko na ngai Faci soki bapesi bato yango même ina félicité président Mbosso lobi asali appel voire même na badéputé alobi nazosenga na bino nyonso bosoutenir président bosunga ye makambo oyo aza nango asala yango mpo na intérêt ya nation peuple apesi biso confiance biso mpe tozongisela ye confiance nga kutu mpo na ngai na souhaitaki voir même bazongisa papa Mbosso azonga président ya Assemblée nationale il a bien travaillé ce papa là Mbosso a travaillé boye alors yo ndeko na ngai tozala très vigilant tokota te na polémique ya bato assemblée provinciale soki mutu ayebiso kombata bazongisi ngobila yebisa erake non zela kala te ozomona baélection ya bagouverneur dans un mois presque eza na début mars vote ya bagouverneur ezali ata o ngobila o gentil o nani o jekoko biso kuna toza te parce que élection basénateur na bagouverneur ezosalema ekosalema kaka awa musika te awa na tomba libaya awa élection esalema wana alors yo combattant yo eloko nini osala opasi eloko nini otungisa vi na yo zala na kimia mboka na biso toza trahi na communauté internationale. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Bomoni makambo ya est ndenge ezolekela. Commanditaire ya guerre ya est eza Joe Biden. UDPS viva. Commanditaire ya guerre ya est ezali roi ya Angleterre. Commanditaire ya guerre ya est ezali Emmanuel Macron. Occident, Canada, bazana kati. Batuwana bavivaka na minere ya République démocratique du Congo. Na minute oyo bazolinga boule, bazobakisa ba stratégie comment il faut ba renforcer Kagame
renforcer na nini na ba migrants oyo bazotinda na Rwanda. Ba migrants wana baza ba civilité. Bazoluka stratégie nini bakoki ko renforcer nango Kagame. O Kagame a recruté ba Rwandais belé bazokufa. Bakoya boye babomi bango, bakoya boye babomi bango. Lokola eza copie ya Occident, moyen balobeza te ba président belé ya Afrika wa bayebi ke Kagame aza ye moko te, copie wana eza ya Occidentaux. Président Kenya ayebi yango, président Museveni ayebi yango, leti na milito oyo basangisi Museveni na Kagame bazwa basoda bakotisa na sol na biso. La presse a dit une information vraie et fiable, vérifiable. Ouganda, baza na kati ya kolinga boule, ba renforcer ba militaire ougandais na sol congolais, ba soutenir M23. Mais bayaki na EAC po baya kobundisa M23. Lelo na minute tozolo baboye. Baza déjà au niveau de la frontière. Parce que M23 entré na ye ezande Uganda, sorti na ye Uganda. Ce qui a bundi a kokite mangu na Uganda. Uganda na côté du Rwanda. Mais toujours ça me venu boy. Kaka les mêmes Américains oyo bazo soutenir bango na buzoba pona ko détruire Congo. Kaka les mêmes Américains ba sanctionner ye. Ba bimisi Uganda na Goa. Marché américain ou Afrique. Pour la nini babimisi Uganda. Pour la nini baboyi ko pesa Uganda aide. Pour la nini aboyi likametali homosexuel. Ba lobi na ye ke yo lokolo boyi okozwa su selo ko na biso te. Mais bango bazo pesa exigence tinda basoda na est RDC azondima. Nègre. Nègre Museveni et Kagame lelo soke yindi kuna bakobenga bino na États-Unis bakoloba oyo eza mboka na banoir ya bino te eza mboka ba américain. RDC eza pays oyo simbi Afrique. RDC eza mboka oyo mutu moko aza na pema koloba te na monde entier. Bozomona ba miracle de Salema na makambo tali football te. Je vous confirme que Canada a l'air que coupe les heures awa. Il ne peut plus pas. Les lots les 30. La zoe Sabino Boy. Coupe wana bozo mona. Oyo batwazo luka. Ezoya awa. Talanza menanga confondre ba Sénégalais. Sénégal bango ba yana esprit que non. Baye ko za su coupe oyo bazonga nango su na Sénégal. Baye na détermination. Neti nga équipe oyo na banaki ko banga zalega Sénégal. Babandi match ko banda premier match ti oyo baye ko pola lobby ba match nyonso ba gagnaka. Et puis ba gagnaka 1-0 te. Donc ba 2 ba 3. Mais lobby équipe oyo pour la micolonionso meilleur perdant. Meilleur perdant pour Abako Libangu. Ah! Football. Vous avez dit que Égypte va Pharaon. Le qui m'a quoi c'était à quoi c'était. Oh eza étoile. Kongo zongenga. Biso ba bakolombo ka tozomona ngote. Biso ba bakolo pays tozomona makambo yote. Likamba si commune bozomona ya ba chinois oyo. Tito kokisa 5 ans. Donc nzela na Congo ekozala partout. De l'est à l'ouest et du nord au sud. En votre information, Mikolo kaka bozomona bazo ba nokobuka batu nyonso nazo pesa bino information boye bango ke batu nyonso bana banda kuna rai.
ezala tongaki ndaka 5 niveau bazokweyisa yango UDPS viva bato nyonso oyo baza na bandako na rai ndako ya tango fort ndako ya chiwewa ndako ya bizimakara oyo ya ruberwa kotonga na rai yebake bazobuka ya yango mpona nini bazotya metrokine likambo ya transport enyokoli biso population esengi bazongisa train siko train bangi batya bazotya siko train ba nouveau modèle babengi yango metrokine nouveau modèle chemin de fer. Donc d'ici février bazobanda déjà ba travail déjà basali déjà ba lettre bazopesa bato nyonso baza na bandaku le long ya rai parce que eza na ba congolais mususu baza lokola mvute mbongo esalaka bango mukusa soko ke na nsima ya école française awa na itaga mu lelo wana nyonso po obima na IGF na rai wana nyonso okokuta bandaku penza betage donc rai netika kebungi esengoli navandaka na Gombe nasomba lupango na Gombe osomba rai na Gombe UDPS viva bazobuka yango bazotya ba train ya masina ezozonga tina suti na aéroport train ya matete ezozonga train ya Congo central bientôt là d'ici le 15 février je crois que lancement déjà ekozala ezobanda Matadi Kinshasa ezobanda déjà kosala bomoni babiloko wana nyonso eza bilembo aéroport na biso oyo ya njili nasi bomonaki ntango baprésident bayaki awa na investiture ya chef de l'état embouteillage ya bavion esalemaki est ce que boyebi yango UDPS viva embouteillage ya bavol omoi mpena président mosusu aye vol mosusu esi ekiti ezosala manœuvre bayebisi ebeta nanu tour avion ekebeta tour en attendant oyo wana eparke jamais ça. Aéroport international. Joseph Kabila na José Makila à l'époque. Matata Pogno, premier ministre. José Makila, ministre de transport. José Makila, ministre de transport. 555 millions de dollars. Yo! Makila! Batia wana po basa l'aéroport en Njili. Babimisa ba photo, babimisa nyonso market tout. Bazwa bango bazalaki kaso babimisi ka projet babimisi mbongo bazwi mbongo batie na poche tina lelo aéroport ezalaka te mbongo balia sikoyo bato nyonso oyo basali badetournement wana peuple congolais telemela bango lelo oyo président signé contrat mosusu na Turquie baturki bazosala aéroport eleki aéroport nyonso ya Afrique faut ezala premier na Afrique donc eza lokola bazobandela kotonga yango ya sika ekoleka ya Éthiopie ekoleka ya Kenya eleka ya Afrique du Sud jusqu'au pays wana batie 1 milliard 300 millions de dollars. Pas bien. Bazotonga yango lokola ya Istanbul aéroport na bango ya Turquie même aéroport ya Turquie même aéroport bazosala awa na Njili eza masolo te ndoto te nazobisa bino makambo ezosalema na manda oyo UDPS viva Congo Airways oyo bazwi 3 avions ya sika euti kosombama eye déjà tozwi 3 bateaux de pêche ya sika
3 bateaux de pêche à Sika. Simon Kimba. Quand vous avez 7 wana, merci beaucoup. Et ça 7 va ici. Parce que 6 à 4. 3 est dans l'océan. 2 na Kisangani. 2 na lac Albert. 2 na lac Tanganyika. Lac le plus poissonné du monde, c'est le lac Tanganyika. Oh, Miss Banda Botama a collé à Nounia Koufi. Ah, Bisso a 16 plus. C'est la moto. Vraiment. Thompson, le col à Tolela, on a posé à la ragout. Tobanoya soit Thompson à Mikete. Ils appellent la Kani Thompson à Mikete, Bazon, ça on a maille. Thompson est comme un mineur, net au batek à la matongue. Pour ce que la matongue na couleur, au coup de Thompson, nous sommes comme moi. Ah, au cas Thompson, Thompson. Oh, le lien à l'anda, on est différent. Au moins, là, Thompson, mon batek, 25 000 francs, 30 000. Qui est dans mon oncle, c'est circulant. Circulant dans la bouche. Alors, peuple congolais, il faut te soutenir le président. Non, non, ceux qui te soutenir Fatite à Kolongate. Il a fait ce qui va. Pas ça, on a Équateur. Équateur sera Mobutu. Il fallait exploiter le pétrole. Le nom il y a fleuve, on a nyoso. Et c'est qui n'a pétrole, n'a pétrole. Sera Mobutu. Ici, déjà, les Américains vont former déjà les Congolais, il faut travailler. Pasteur Azawana, c'est témoin. Aza parmi les formation. Mais quelques temps après, on a pétrole comme un maille. Ceux qui sont chef coutumier, ceux qui sont l'Équateur, qui développent le maille. Côté ici, qui ndoki, Kopipé et Koufa. Mais tout le monde qui ne va pas sous-étude. Torozanga te ba bloc pétrolier na 4 Équateur. Il ne passe pas. Comment ça bouge tout ça batoko mon pas cité. Batoko qui est la paix. Ah. Président bazo 50 telingi dollar ekita. Dollar ekita. Vous avez dollar ekita. So ki kaka boy dollar ekita te. Dollar ekita photo sala bilanga. Dollar ekita photo banda ko produit. Tout dans la société. Faut importer. Thompson n'a pas oyo pour sombango, il faut ba somba dollar, pas que nous resomba Thompson. Semoule, il faut ba sombango, il faut ba changer dollar, pas que nous somba semoule. Si quoi bilo wana c'est que somba na dollar. Ce dollar ekita nengeni. Mais ce qui le loba sala bilanga. Pona nini semulo batekelaka ba soda. Pona ni matakate. Po basomba bango te na libanda. So ketina lelo banda bata prix à sac à semoule na kanchach. Na kanko 18 000 francs. Tina lelo zalaka 18 000. Ah non, comme soda na somba. Pona ni po bazo produire moyen mata exacté. Mais biso production exacte. Par contre, ministre de l'agriculture, ministre aye abandi ba étude. Si mandé signé car on a ba étude. Vraiment ministre de l'agriculture, on sali l'autre côté. Tu dois le foutre dans le camp. Sali l'autre côté vraiment tu n'as bien pété. Nanga tomoni caméra za mayele, caméra mutamayele. Ça va, ministère de l'économie yango. Joie, caméra comme il est professeur. Il y a mathématiques, il y a mathématiques. Abano tank sabana ISC. Sarana na musala kame omoni omelima ya. Abani ko tangi sabatu. 1 plus 1 moins bar moins 0 moins bobo. Oki musala te mayele zati. On laisse la musala na terrain au comme professeur. Lelo mayele la caméra suki wapi. Ministère de l'économie, caméra coûte $, na 22 000. Si à comme ça on a 28 000. Oh yé mtamaele. Oh caméra mtamaele. Masala shishamba pluaye. Masala bilomba pluaye. Ba ministre ba kota tout rôle. Tozana bino awo. Tozana bino. Takumba ngayo. Ceux qui vont tabiser na ba prison, vont tabiser na prison. Wa mo salite to kangi biro. Dehors.
3 mois. Ministre à travail au Rokota. Nazem Sabino Batama Kamana Sabino Lamou. Avant comme un ministre Lelo, mais ministre de Baboé, ba Pakistanais, communauté indienne, communauté libanaise, bazo bon ça débat congolais déjà bon. Bazo bon Belango, ministre de l'économie, bazo bon Belango, ministre de l'agriculture, bazo bon Belango, ministre du travail. Batumi Satouana. On ça la boye. Quand Moukako Binika ministre pour Malamoro va aller au carton à $. Boubou et félicitations excellence. Oh cadeau na biso yango. Malamoro scotch amunene na munoko. Boum. Ata biso tozolela. Voyez ce qui se passe. Où ça la yango toyeti? Yo so moni pena mutasala repa bendi to sala pa libanais à Bali officiellement bon. Apa so kité le boba no sala ba makelemba olia kate. Donc so ko sala repa ba libanais to pa bendi net yo mo Bali so lingo bala zonga na chez les parents. Nous on ça pena mwana muke obima okenda musala mo wana olia kangote. To osande o vivande. Osande likelemba. O koti makelemba belé. Pour la nuit, pour qu'on soit mongo au bala. Aux TV, banda banda katumbo, inani. Aux TV na makasa. Ba ndia bakenda na Angola awa. Benga ba. Ba imposa ba. Ba komi na Angola, ministre du travail angolais, abengi bango, ayebisi bango, soyez les bienvenus. Ngolé asuka. Awa biso règlement d'ordre d'intérêt à travail zabo. Travail à 8 heures. 1 heure de temps à repos. Travailler, ils ont le droit à loyer, ils ont le droit à transport, ils ont le droit à droit à santé, ils ont le droit à nyonso. Salaire na eza autant. Ben Dieu batalani. Ah ok. Ah ok. Ba déclarer ni no tete zonga la Congo na biso to misana. Omoni ministre du travail ozoyoka. Awa, ino ba indien. Place esclave na bango bazali. Na mandat oyo, les erreurs du passé ne viendront plus. Yo ministre à travail qui bazo tiayo, malamoko désirata na biso. Te déposer yango déjà na mesa na yo.